biswaki soki okoki kosisa maloba na tango tozali kokanga émission yo okoloba nini opesa ndeko za bwana mwa minute mibale bisatu po asala conclusion maloba mboka yo matondo mingi papa na ngai bahati na kopesa ngai maloba po ete na kwa kosukisa ya solo ngai na koleka na kosukisa pona kolakisa papa na biso nsambwa na ete mokolo oyo ye akoya koyeba secret oyo penza yango ezali katina likazu na nzamba oyo ye azaliko bundisa na bandi biso tokotikala sima ye akoleka liboso alors ke na komema ye na kolakisa ye ete mama nyonso oyo azali na zemi azalaka na mwana na kati ya libumu na ye mwana na kati ya libumu avivaka au dépend ya makila ya mama yango moni mama asilaka makila pamba pamba parce que bazali kokabula makila na batu mibale kasi mwana ntango abotamaka soki ye abimi ata bokamati makila bomelisi na bibero akomela yango te me mwana akomelaka kaka miliki alors que na kati ya libumu mwana azokovivre a partir ya makila kasi libanda mwana azokovivre a partir ya miliki yango ekosala ke mwana akwa kokola physiquement mais soko oyebi ke spirituellement po mutu akola alongwa kimpiatu akoma kipekapeka abandaka na rouge na pembe alors que secret oyo eza na couleur rouge na blanc na blanche secret oyo eza na likazu na nzamba mukolo papa na nga akoyeba ngo na bandi akozwa conteneur ya makazu ekokoma awa kwa kuluizi kuluizi la za makungu entangulo butuki entangulo butuki za ngonge za malu wa keya uina ikakata ikumuna ngaumbe kaka makazu wana yazolobila esala baravin kaka makazu wana yazolobila ekausa bamai kaka makazu wana na banzamba wana yazolobila esala bamiracle ya kosakana te na kati ya mabele na biso ya Congo pe ezali kokontinue kosala tina lelo alors que tozali awa te po tolobaka expérience ya bamakazu tozali awa te po tolobila baexpérience ya nzamba mais en cas ndenge bamindele balobaka meka pe okomona alors que na kosenga na papa na nga zambwana lokola alobi ke na ligi na yekula na ngai soki moye kozala papa na nga zambwana tindelanga contact na yo ya Skype na yo ngai na yo tokosolola masolo ya nsima po etela kwa kodemontre yo likazu na kodemontre yo nzamba soki bakoko na biso des années basalelaka likazu bayebi efficacité ya likazu bayebi efficacité ya nzamba alors que papa na nga zambwana tika kobungisa force na yo po tina lelo basoso batika jamais kolela kokeluku parce que bayebi tina na yango mais kende koyebisa soso tika kolelaka na 4 heures landa baninga na olibata akoyebiso babata tika bazalaka bongo mais soso ya mobali chaque 4 heures alelaka po yango ezali culture na ye akotika te quel que soit bachangement ekoyaka na mokili mais soso chaque 4 heures akolelaka kaka alors papa zambwana na kosenga na yo oya koyekula boyo tika na yo koyekula bobango parce que za na profit na yo te papa na ngai bahati na songisho maloba kala ngai mambo kumye zone etu tutonda sasa tondi ba okay yeah sababu mnaku tutomene kuiza twako tunaruhusu boba ofulu wewe kuyadi lungu ozola kana mbeguzo kuzo yake kuipa ngo kiyadi lungu wakolasia washa nako belanga kuitamu tondeleo kanchi kwa kulisi diambu minamba kuna mvivu wa mama kuna mvivu watu kuna madamu kanchi mbweni eko ngutaude bebele wa ukea pasi oyeno pelu ni momo zunga
umoma wonso lutukili kuna ndamba kuna tsoso kuna tsundi kuna matamba umuntu kongo kawako ya sisi lwa entambu de bebele kongo wao keya awapi luna mwene mfuati luzaba awe luna mwene kumbu saba enkumbu zeto yindinge yomaku mapila matujete kizete ekia kipeki uvungi uliko yenu funguzazo awapi luna mwene mnazunga yenu Como? Biga tela makare mun fuki tela mene ko sabwa ay tilena ko fa. Sabu ipa yo. Yi omo no mutima ka ni kitama. Omo dia ni mwangene mono mwana ye. Makonda mbuta mono mwana si salundoloki. Makonda mbuta mono nane kungonza kaleka. Makonda mbuta mono kumbusa la di sala. Kono no molende mono janga takaka no janga ta mono mo. Matondo mingi mbuta na bilu kombo biswaki na kusukisa maloba nayo na pokwa na lelo. Pona ba oyo bazali ko na kimia na yo pe salisi biso poete likambo yango ekende penza na kati na bozindo. Papa Zabwanda na pesi mbote pe na sepeli kozala na yo na kati na masolo ya pokwa lelo. Odingina lobate na pesi maloba pote kwa kusilisa masolo ya pokwa lelo maloba mboka yo. Ok, merci. Bon, pona ngai maloba suka na zali lango yango yo eza pona ko vexe binote nokibo ya kozonga lisusu conclusion ezaka ka conclusion. Masanga ya nsamba, ba vin, ba bière, ba yo nyonso ko ikozala na mokili. Soki batu ba ko ikomela yango avec intention ya balangwa na bango. Naza na problème na yango te contrairement na ba makambo na bino boza ko kosela ngai kinga naza contre masanga ya nsamba. Nazali contre masanga ya nsamba na point oyo. Bino boke na nord ngana boke na sud. Masanga ya nsamba ezali elembo pona mutu penza alangwa te. Mais ezali masanga ezali pointé na culture na biso ya Bakongo ngana ezali Musingombe précisément village Mboto. Ezali calculé pona ko corrélier yango na ba les esprits o etali ba milimo ya mabe, ba biloko ya cimetière, ba biloko ya bonkulu, ba biloko ya culture na biso ya bokoko, bokende gauche bozonga droite. C'est à moi aussi de vous informer que nazali mwana penza na koli na ba église na pembe na ba pasteur te. Mais nazali mwana o na koleli a partir ya ba kingunza ba o ba bengi koma charismatique soki boyebi on na Congo. Biloko na eza très makasi na ba Congo na milia ba manyanga d'abord numéro 1. Besingome ba tikala na ngote ba perda valeur na yango. Moi je continue à suivre cela. Batata nyonso oyo soki na yebisio le plus large groupe charismatique na Congo. Ngala nazali mwana na yango na kola na yango. Soki na bina ke na kananga leloyo. Il ne faut pas vous attendre que na okome na ba flat na ba hôtel. Je peux contacter central na bisoti lelo na Kinshasa. Place nina ona okome na ba koyebisa na nani yango azana ville wana na nsadi dila na biso ya Kimpeve. Place nina okomela. C'est dire nazali na position koleka papa nkusu, nazali na position kote ya yo mbuta nambi lokobo ito zali mwana na molimo epai na ngai biloko bakoko yebi yango te parce moi j'ai touché bakisi oyo bato baye kotika ya biso yango epai biso zali kosamla na Kimpeve poto senga mokano ya Nzambe to lakela yango mabe to chasser tout ce qui est philosophie ya babukoko oyo biloko euta na Bakongo précisément na Nkamba place ngapi na vandi na kole na papa lycée Mfwasi batata nyonso oyo bino nyonso boza koya na Congo tika na bino ngana za na kati ya pont entre batata oyo bamona yi papa Simoki Mbango batambula na kindola kina ye ngana moni bango na misu na ngai to tabo na bango batata yango to travailler na bango na groupe charismatique tina data lelo ce groupe charismatique secrètement ça existe to kenda kana ba église ka dimanche bo mona soto zuba role na ba église mais muntu akuvuniko ni sala papa Simoki Mbango atika ti lelo na Kimpeve ezali secrètement. Son
pourquoi je suis en très bonne position ya koyebisa bino kaka deux choses. Ba bokoko na bino. Bokoko yango mpe na Canada ezali. Bote yango na mise. Oh bakoko lesi bazalaki na yeke kwa boye na boye. Biloko ya mise. Mais soki bolimbo comme ça on a kimpeve qui est bo dévier. À moi aussi de vous informer que muta kosa yote. Nkadia mpemba. Ye wana satana bakoko na biso bayeba ki ye très bien bakoko ya pays nyonso bayebi très bien qu'il y a des forces invisibles qui luttent contre la bonne volonté de Dieu. Quel est ce Dieu, peu importe, mais il y a des mauvais esprits qui existent et esprit on a pour renforcer yango. Il faut aussi un autre esprit invisible aya kobundisa yango de yango wana valeur ya biloko boza kosalaka awa ya kokosa biso na bikekote ya bakoko ya banzinga nkuvu te. Je continue à insister. Mouvement kusa za kosala. Mouvement na bilukomba za kokotisa ba episcopat nyonso boza kofongolaka. Bozali bana ya mike, bokene kokosa bana ya mike. Ce sont des choses qui sont reliées à des bokoko spirituels, na ba kisi, na ba mpungu, na ba démonstration ya ba puissance ya bakoko na biso. Yango na bokene na ba cimetière, bokene ko sakana te. Yango na bolingaka nsamba, bomelaka ngo pona nsamba. Il n'y a pas une industrie kotika la kosala nsamba na mokili. Pour melisa village. Village na ngai soki na kei kuna sonya malavu akobenga quelque batu ndeko ngana kitisa ye quelque ba nsamba na ngai me bakanga bango pe parce que bakena kokata ba palmer ya batu ezana ngel ba bimisa mbulu. Donc c'est pour vous dire que industrie moko kotika na mona masanga na mokili te à part masanga ya nsamba o ezali ko commercialiser yango. Soma masanga mbila na Congo yaka na porto okoleka kutu na aéroport ese pola ki déjà ese bebaki. Ce sont des masanga moko vraiment local yangwana bakoko nsu bayeba ki yango eza lungwila te ke oyi kosala ngo lotoko eza masango te ke oyi kosala ngo masanga XYZ jamais masanga ya mbila okanga kaka ba page na bino wana ba recherche lokuta. Ce sont des choses qui sont reliées à des esprits et ces esprits là rien à faire, c'est pour chercher une certaine protection et cette protection là bino ba l'église des noirs bokena ko ngona bokoko. Alléluia et au revoir.